nakangi sizo na bo bolingo ya gato vanda na boye Panza sango ya Congo sango panza na edino photo image MJ30 pas à la carte bon www panza sango ya Congo image panza sango dans le lobby ba site mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité panza sango ya Congo image ya edino Bozaki à causer là, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na elibino masolo ya sika, site ya sika, makambotu ya sika. Eza kaka site moko, bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te bo se tracasser te site na bino yango wana. Bande Kobalandia Panza Sango ya Congo kande na yebisa bino na cadre d'information lelo vraiment Natacha Lotanga elisuko bimisa lisusu ya sika babi mikolo ba chanteuse azo bimalwa maebona zamba donc ya kosamba kutezate artiste musicienne moko bimi ya sika balobi biso na bino to ko découvrir masolongo ensemble babi ya koloba mingi ezate po Panza Sango bilili ministre bino bino que non biso kana cadre information to bitozo lala te bino bozo loba biso tozo avancer to samsa na biso kan ndenge ezala Léona Yambeli bino artiste musicienne moko na kombo ya o tozo découvrir ngana bino ensemble balobi ki heboka ngape mabo fongola mitema po boya mbaye parce que balobi ya lelo za vraiment chaud o boyoka ki wana bakosi parce que ya lelo vraiment na bibo fongola mitema po ezo yinda kala mingi te tozo découvrir vraiment chanteuse moko talentier donc ya ko samba kutu ezate na kombo ya na loba na loba te na sanini kombo hotel bezo ezo lele la ngai donc na mo anini kutu na loba te na kombo ya Quil Tula oyo ka kombo ngo babi Quil Tula aye donc alobi ke aye pona bino bandimia Panza Sango ya Congo tozo découvrir biso na bino ensemble soyez toujours branchés scotchés na Panza Sango ya Congo pour me mettre nos informations moko sûres et précises. OK, bonjour Kulitula. Bonjour Kulitula tomonyo lisusu vraiment lelo ngana ebio mais ba lando bata Panza Sango ya Congo ba ebio te na lingi vraiment expliquer bango des vrais qui tu es, tu sors d'où, tu fais quoi. Donc au détail ni on soit pour bango tout ba voter na premier tour. Nas artistes, nas chanteuses, voilà. Naye pour ba toi découvrir msala nanga tout simplement. Kulitula yo le beau chanteuse aux artistes, c'est vrai, c'est bien beau. Au bandi musique na wapi et puis ça fait combien de temps aux la monde de la musique. A bandi musique kala. Bon tout le barara banda moi mke nazaki na chorale et pas ya pasteur nanga Lukezu na Ipen. Donc na bandi koyemba kuna esika na découvrir ki voix nanga ezaki na église pas pasteur Lukezu. Et puis on a poto na continuer musala wana ya pour accompagner d'artistes na ba studio et tout pour ça la cœur et puis si on a décidé vraiment on a ça la carrière parce que quand on a accompagné d'artistes on a travaillé au noir. Tu vois, il a qui vraiment déclaré tes acquis vraiment donc on a travaillé au noir. Donc ce qu'on a décidé vraiment on a ça la carrière solo nanga bah tu peux pas découvrir musala nanga. Voilà. Bah tu vas découvrir musala non parce que bi que musala ngo pesa facilité yo lobi que au banda s'occuper na église hein. Na église, oui. Donc bino ba chanteuse en bozaka so bo uti l'église kuna le mbango bokomo luka ba musique profane pour bo ça la carrière na no poni bo continuer ba carrière na bino na ba église té. Bon, ngai vraiment ça parce que nazo ki moi coup na église hein. Normalement il fallait na yembela nzambe. Donc nazo ki déception na kati ya église. Na ko pesa ba détail té pour nous respecter ba salle misusu nzambe. Donc nazo ki déception na église. En plus nazo ki na comment déjà vous préparer album moko na yembela nzambe. Tu comprends? Tellement on a qui déception qui m'a cassé mingi. Donc voilà. Et puis bah musicien où il y a auto benga mokili. Donc bah yamba kingai par rapport à musicien nzambe. Ouais mokili ba yamba nga na mutema ya munene.
motema refungwama donc yango na loba ke non musique ya nzambe na mokili différence ezate parce que kutu oya mokili kutu bayambinga bayambaki ngai mais ya nzambe te. Tu sais ce que tu viens de dire, c'est vraiment très capital parce que le biké ndengo ekina église pour sa carrière solo nao bayambaki obienté obi ke faut bimsa ba secret mususu pe ko sala déjà na kati déjà courir l'église na poto déjà na mona vraiment ezaki vraiment yangote na ko pesa ba détail te po wa so na pesa ba détail au mona ba sala mususu nzambe ba sambela nzambe ya bosolo ezabi te pour na réputation na bango donc voilà. Na foko bimisa babi bimisa nyoso na poasa po e sunga bao bazoya na simisa bango bien omoni ba pasteur mingi na ba frère mingi bazo bebisa masolango ya église yo ozaki na kati église ozo saela nzambe falo tikala na kati église mais ba sali de façon ki ba bimisa en église po ya na mokili omoni te keza bien te fo obimisa ba na poasa po ba batu mususu pe ba na kati église kuna ba na posa ba continuer ba carrière solo na ba na kati ba église mais le fait que bazo se comporter bien te ba pasteur na ba frère en Christ donc ezo sala ke ba longwa lisuku no motike ba na problème na nzambe donc bino nde mutu boko aider batu o ba na kati ya ba église o ba nga ba évoluer kuna ba makambo ba sala bino ba o uta kuna fo bimisa ba vérité po biso tomi tout na rappel mususu yo zaki na kati ya église ozo servir nzambe parce que nzambe c'est un modèle pour na biso nyoso bata mokili siko longwe ko sala nzambe o komo sala batu mokili po na mutu moko mokili asali net fo bimisa na poasa te elingi loba te ke na zonzime ya nzambe te nasambelaka toujours ozo comprendre nasambelaka naza chrétienne naza croyante mais église eza motema mutu oyo pe ndenge nazoyemba boye nazoyemba mpe eza bulu te ese nayembeli satan non nayembeli satan te nayembi kaka oyo ezopase na société na biso nazoyembela elingo bate nazoyembela démon nalongwe na église mpo nayembela démon non nazoyemba tout simplement. Non, on n'a pas dit ça. Parce que quand on chante la musique chrétienne, la musique profonde, c'est pas pareil. Tous les ma musique à sentiment, donc ils ont kendenge morote. Ils ont kendenge morote. Donc erozo yembe la nzambe, tu parles de Dieu. Dieu aza mutu ba mélange akaete na babolingo nzambe aza kunate. Donc l'erozo yembe la mokili, ozo yembe la babolingo motema likolo liboko. Donc wana eza ba mélange. Donc quand tu pries okoro lo bate ko vanya lo bando le la ka bolingo motema nanga omoni chéri okimanga yotikanga na bana c'est différent. Donc ça veut pas ndebo lo ba ke no mais tout ça kana mokiliti mais tout ça la ka tout ça la pe satanate non c'est vrai c'est bien beau mais quand on prie c'est pas pareil que quand on chante pour le monde ou quand on chante pour Dieu. Donc c'est pas pareil. Yango wana bo bimisaka ba secret ba pasteur bino ba pasteur o bozo linga ba sœur en Christ na ba église bozo pousser bango ba bima na libanda pona ba ya ko yembela ka mokili. Lelo fo ya bimisa sekele egeye bana lelo. Fo ebisanga kaka ba sala ka onini eloko nini o ba sala na église o epousa OK o continuer carrière solo na kati ya église te o ya sala ngo kaka na kati ya musique profane. Même à ta kutu bayamba ki ondeni bakaka ki ona nzoto ou bien ni oui les gars l'église na communication noté na lobby yo fo yebisa biso eloko nini poussa o continuer carrière solo na yo na église te parce que na monnaie différence exacte na kati église na ba musicien o bino bozo benga mokili na moni différence moko te parce que ngana zaki na kati église na kozala na ba musicien o bozo benga ya mokili na moni différence ata mokete. Merci pour la question na yo bino mo bolandi donc bona bino na exemple moko ya malonga te o bozo pesa bino basali ya nzambe ou bien ba chanteur ya chrétien ou bien ba chanteur profane ba lui bo ndenge moko donc wana muto auta na église mutalo bieza ma ministre te donc faut bo changer bo sala moi différence pour ça bino bien et l'autre question monsieur na ngana tout na o bandi carrière solo na yo na église c'est vrai mais o bandi ko emba depuis quelle année et l'autre ni inspira yo pour continuer musique. Tant que banda oyemba na 10 ans enfin 11 ans ouais entre 10 ans 11 ans voilà tant on a découvrir voix nanga avant ça na yeba iteke na yembaka tant on a côté choral ndé na monique oh na voix qui toko na découvrir voix nanga na 4 églises j'avais 10 11 ans na église pasteur Lukezo na Ipen et puis tant on a yepé poto na continuer tellement que na sepela ko yemba na ba souvenir à bien l'église na biso na kini ya pasteur Lukezu na continuer
temps na ye poto pe na continuer ko ken église ko kota ko meka ko yemba na ba chorale et tout. Et puis ti déception, ti na zo ki déception na église, ti na mon non. Oya mokili pe ba yambinga na maboko ko funga mabazaki bien donc na pourquoi pas pour les agneaux suzaka ko yemba. Bien, balobi kozo sa carrière solo na yo, balobi te ponga moko na yebi, donc ozo sa carrière solo déjà avant déjà na sa la carrière solo pour accompagner peu déjà ba artiste belé. Na sali ba featuring, na yebi na Vivier Bozi, ba Mirage, tant d'autres. Na yebi tellement, na sali tellement ba cœur, na yebi tellement na ba album belé, na ko compter écouter pour électro. Artiste belé na accompagner ba artiste belé na ba concert, na ba studio, na ba nini, non? Na yebi non na ko travailler, na ko tika ka tena sala au noir. Na travailler au noir. Non, quand même na sala eloko moko za la déclarer. Et puis voilà, ya ngwana nazo préparer le konanga. Et puis kalaté pour mon nango babi ba patron noir boti kanaki patron noir parce que babi a ma tata ya boy ne ko za patron noir donc anga bima vraiment ami sala mi sala obi ngo ma patron bima pa ki patron ya solo bon ya malobate donc loko bandi carrière solo nous en studio alors Nazara déjà na studio siko na salle bino avant goût au pour découvrir Ndimo Masanga donc clip là on va découvrir en Kalata Vangu et puis nous continuer toujours dans le studio titre na yo ya album na yo ozo préparé ils ont combien de chansons en fait naninga na lancer le album nanga on a ina sala titre na moi normalement vous les hommes mais single nanga bisa single mora lokota pata il y a quelques chansons. Les chansons m'inquiétaient pour qu'elle découvrir. Mais nous avons travaillé album. Titre vous les hommes. Ça allait être prêt pour quand? Bientôt. Bientôt c'est vague. Faut pour quand la mine était babi décembre zoya donc mon pas ma baise en anzela donc. Pour na décembre donc on a préparé ba fan nango balinga Queen tout là Masanga. Et on va rubini là on a décembre Masanga. Cool tout la lobby que ba fan na ye a tcheli bino masanga po bo langwa na fin de l'année décembre yango ezoya bo se préparer parce que bo langwe belé bika a scolté premier système ba bi coca Jade David qui amboté mokonza coca cola lobby que yepe ana masanga to langwa ensemble quand ndenge zala na kata panza sango ya Congo Jean David qui amboté babi yo mukolo ba masanga yo babi ki nzembo moko masanga eza na nzela donc to li to lang ensemble to mêler ensemble to mabwe vimba biso ya ko sambe zate mama babi yo za vraiment chanteuse au grand complet donc au beta kapenda lindanda babi j'écoute tout na mekara la lingo yembe la biso non bon en fait na ba chanson congolaise na ba artiste congolaise idole nous ça vraiment na ba vraiment idole te na ba enfin on a sepela na bango on a sepela na ye DS na ndo sepela na makasi bande ko balandi ya panza sango ya Congo bozo yoka ye asepela ne na DS ala musibawa bon likambo za tebe yembela biso ka sinzimbo DS sango to peso lindanda bendeni panza sango bilili kitoko na nzoto ngala zwile kala mama mpepanga basambelanga basali no sekoki oba bomanga tsulae yegerekanga baba keringa malade ipaka mbalaleo adeneranga anga miso 15 ans kitoko kwe na mayo bote ya banjelu na demarcha sirene wanwa mannequin na rataka pe bawolo tango nazala Waouh, c'est que du bonheur en tout cas na ebité congolais comme on a ramouté mama bé oki ndeko na bino modèle azo beta bakunga net kaka na flave donc balobi kutu ya kosambe zate balobi oyo sindi liboko yo ke bapo ya zo ya matata pardon balobi tout là o salanga babilo mo sanga bien
tout la balabi yo ça Maman ministre yonde osala nga bien moko koyeba te ngebe te chanteuse moko boya congolaise azaka quelque part abeta bakunga net na mai yeah congolais toyebi ke yo za motema mabe mais moi la muninga ayebi musala na ye ya kosamba kutu ezate mk muswahili babi mama na benji babi yo ozoka mwano azo kota zo bima netika azo pumbwa na avion nga vraiment mato elali mato eza nourri donc kande balobaka danger net na film ya siko album na yo lobi ke zo bimisa chanson moko boya sika chanson na biso zo bimisa comme no masanga siko masanga ngo yo kisa biso ngo peti bozo découvrir clip non donc clip ngo eza non déjà prêt pour quand eza déjà oui. Ezo les na chaîne ni non il est quitté a rochango non. Ah donc on met les biso déjà biso na panza sango ya Congo exclusivité balobi a panza sango ya Congo donc avec Edith Nobilili ya ko sambeza te biso nanu d'abord c'est nous après c'est vous donc ndeto yo kana kaka biso liboso bino na sima ba bi ba dongola miso boke ba po bozoli mwa kala mingi avec Edith no image donc ba bi keba matata panza sango bilili siko yembela biso na nzemba ngo masanga toyoka masanga ezana yimba ala Pico de Campo l'enfant roi salon Plamedi chez Aaron Mitoga balobi j'écoute tout soko koti vilaine obimi vraiment belle ya kosamba kutu ezate bolanda mwana yoko pardon Aaron Mitoga oyoki Merope Chabani Record patron masanga nakanisaki masanga ngora kazozi nzokandi bakisaka etotiaka enyomaka cerveau masanga ngakanisaki masanga ngora kazozi nzokandi bakisaka etotiaka enyomaka cerveau Natacha Otonga maman ministre na tema yako ingaye na tema yako adore na nzoto yangu na maboko yako karese na viso ya wimoya ayonso nzoto nango masaringa biungo masanga ngara choki motema na tonto masanga ngara choki motema na Jack Daniel ngara choki motema na Moscadori ngara choki motema ana belle ngara choki motema na tonto Skol ngara choki motema ana Kindet nzokandi habakisaka
abakisaka susi. Oulala, 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 bravo, 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 bravo en tout cas. Na ebite bino bato wana ndako kuna ba bino ba bolandi biso, bolandi biso na boyambi biso na banda kuna bino. Vraiment boyoki, kwil tout là. Ndenga zo yemba vraiment ataku toza mutema mabe ata babi oza mutema libanga onga iso kipendani onga na yoka nanga ba chanteuse mais balobi o ya tour eza dimension supérieure donc ya kosamba kutu eza te vraiment na oloba mubia la mayimbi balobi yonde yo mukolo masolo yo yebi wana kata mama mwana otula bongo benga ngo pesa nga ba confirmation parce que toyebi ke ba congolais ba mitema mabe donc na benga ba congolais lokola les bourgeois. Les bourgeois de Paris, balobi yonde. Roger Bokana, Yaya Palais, balobi qui samba kutuezati. Hélène Kalé, ma maman na Bianca, balobi yonde. Moi, journaliste professionnel, parce que professionnel, comme belé na France, tozo ebate ba bimila wapi. 33 titenge, babi yonde. Balobi si bishop, azo pesa mapamboli, azo talate. Nalobani, la grande arche, babi yonde, journaliste à kilo, 100 kilos kutubakosi. Oh exemple maman ministre mutazo loba donc ceux qui étaient mutum susute na si boyo qui chantait à solo po bino bozo yemba o ngala danger no anini chanter à Sony na leli oh pende ya malonga tout la tezate tout la na sepeli lisusu vraiment ko yamba na tableau de bord à maman Natacha vraiment ngamo na confirmé que ça chanteuse vraiment professionnelle pozo beta lindanda ozo yemba donc j'étais pour na ebi na ba chanteuse na yebi bango belé donc mais nga la confirmé pour nga na ma ministre so chetembo eshinga na lesio du 1er jusqu'au 30 donc ba yebi pété botika la rabongo siko yebi sa biso mama ne yo obimisela biso osukaka wana ou bien ozana ba projet professionnel mususu naza ba projet professionnel pour na yebi OK naza na studio grand coach donc yesuka esuki wana naweza nani mutu azo coacher yo po babiloko ozo sala oyo so confie lo mida yo kobika olela obema kusa mama nanga balali babi badongola miso bozo lala kala mingi te parce que obema kusa abimisi ya ye ya sika o produit nouvelle génération babi ko simba te ko ya te ko tala pete mais lula kana musika parce que babi o coacher bo coacher na bino kocha mais oya lelo balobi Panza Sango ya Congo avec Edino Image donc danger net na film balobi bon na moi ba coacher au bien et puis on a remercié Francine Chabani on va soutenir là Francine Chabani na Chabani Record ma soutenir yo avant parce que émission na nécessité comme ko soutenir yo donc il y a un condition dans studio alors soutien moral soutien mobile ça compte pour un artiste ça compte oui c'est très important ça on laisse donc comme toi le battait c'est très important c'est vrai mais est-ce que nous continue dans studio na ba effort personnel ne ba effort perso ou bien aux ana moi soutien moro boye na mutu moro aux ana mon producteur na producteur ouais sûr que dans yo morozo produire album na yo bendeni on a ça on a makoki ya donc na ça effort la musique même so congolaise ba producteur bazar sauter so le c'est la producteur donc ça veut dire que musala na yo donc ça la on saute on ça la monter donc so ça effort na yo personnalité donc oser longtemps ba producteur bazar sauter. Alors, qu'est-ce que tu peux demander à la population qui te suit en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Tu sais que Panza Sango ya Congo, parce que Panza Sango ya Congo, ils ont regardé na batu ya solo ya malonga. Donc, et l'on ni no senga la bango na mini chonde tout ça parce que toi na bango ensemble pour otala. Nous c'est la que soutien financièrement, donc soutien moral paye ça compte. Et on va soutenir moralement. Donc ça veut dire que ça peut nous salaire puis aux assurance mort et rosala mettons soutien moral les a pété donc aux moins ba doute est-ce que mettons soutien moral les a et ça moi bien donc aux lukata moi producteur te aya attaque soutenir yo pour na ndengoza na studio parce que au milieu c'est déjà album na yo normalement ils en a combien de titres déjà
il faut le bana mutu oyo akolinga peut-être koya ko produire yo ke ngai ndi naza boye nazo teka mapa na ngai eza 7 moko eza na 1 euro donc faut détailler ke ngai naza bona na studio album na ngai eza ya 7 chansons ou 15 chansons faut détailler nazo luka mutu o akoki o azana makoki na bolingo ya koya ko aider ngai pour tout évoluer ensemble parce que nga musala na ye il faut convaincre pe batu yo zo le bakabo il faut convaincre mutu avant aya ko zwa yo faut convaincre ye na maloba na musala des choses sala bazo mona siko ozo senga lokwa wali mutu aluka musala il faut okena musala tokinda nani tokina CV alors okina CV na faut maramba bien et ça na kata CV après on peut se musala par rapport à compétence na yo oyo zanango c'est la même chose ndenge ozo luka ke producteur ou bien moi mutu moko azana makoki na ya na posa soutenir yo po wana o vrai chéri oyebi ko beta na ope ba mandanda oyebi pe ko yemba aya soutenir yo au grand complet donc il faut convaincre batuana o bazo landa biso balanda panza sango ya Congo bandimia panza sango ya Congo oyebisa bango ke ne naza mona na posa soutien na bino parce que c'est très important pour na musala na ngala musala okolo bana bango na rolo bana bango que déjà il faut passer à déjà confiance hein oui. Déjà bah mon musala nga et puis naibilo na no baté parce que déjà na bundani déjà trop hein abonné déjà trop et puis nous on avait tout à l'heure non la musique la biso producteur basé sous souté grand coup tout grand artiste pour ba producteur les amours passe bon au biso toujours bima ozomona ben mutam pas na chance na ye mutam ta na chance na ye akuta un peu na mutu toujours ba producteur basé même sous producteur par obima roya soki bimi pourquoi pas mais na rose la rate que producteur na vendre na ndako na za producteur so na zo zela donc ça veut dire que na freiner pe musala nga donc na zela te na za ko avancer na bi que nzamba o tshalo boko parce que nzamba zo mona musala nga nzamba zo ayebi on zo sala donc nzamba o tika nga été et puis na ko avancer kaka peuple congolais nga la lo bana kombo ya tout là parce que na moni tout là moi bloqué bino bae bwana moi ba moyen na bino moi ba mike na bino bomba na poche moi la bino RDC wazo yemba ebi musalani ana studio wazo luka moi ba makoki batambongo bomo mambo na ndako ngai Jean-Pierre Kingani ngai Jean Kingani balobi bobindisa ba misolo na bino bo sunga moi na la posa nango po soki bolingi vraiment bo contacter ye bon mona na CA émission numéro et que s'afficher en dessous et puis bo benga na numéro wana bo reçoit plus d'informations par rapport à elle comme ça ceux qui bona posa ko soutenir ye bo soutenir ye bon on a combo à Panza Sango ya Congo bien sûr monsieur Borel Consimalto Borel Consimalto balobi ki non produit sika yango babi yo muto mbongo ebele Borel Consimalto donc balobi sembola lobo konza ma kopambola moi na la RDC vrai chéri ayeboyemba ayebi musala na so ko tembongo na ba produit aboende babi ki non ma pambole ko bakisa va yonde patinzosa so mon coiffure vandi boy donc patinzosa donc na coiffure des fois pour le baboété et simbité na salon Plamedi quoi salon Plamedi quoi oh patinzosa so mo donc coiffure vandi qui toque patinzosa yo mona wote yo mote simbi te na moni pende simbi pe mais na ebité ba salon pese belé na château d'eau na salon Plamedi balobi ke kuna musala to Comment suki sa mama Aromi toga balobi na salon Plamedi balobi yonde muto kangi masolo château d'eau et ça entre château d'eau na gare de l'Est donc ya ko samba kutu ezate donc na gauche bras donc balobi boya ebele parce que koto mikolo maman Natacha bomo na ka ba coiffure ba botologie donc ezo uta ba koto donc babi j'écoute te balobi manzaka pe bazo sala nyonso bazo sala manicure pédicure tout est fait ici donc sur place boya babi yemo kwa zo tcha ba momi tout babi moi mobile mutachaka manzaka po bokenda pa ba chinois ba sa bino biete balobi jo muto sala manzaka donc koto azo sembola koto azo zongisa koto babi donc ça na salon Plamedi donc net gaga danger net na film alors ce que ya to comme vraiment na sous émission na biso o embeli biso pe banzembo mbiente parce que ngai o convaincre nga bato bazo landa bino bana posa ba yo kapenza banzembo yimbela biso ta mwanzembo moko asuka ya artiste musicien moko yebi ou bien nzembo za na kati album na yo wana ezo ya sika ozo ya sika Chamulende mama chamulende
Chamulende, ozo chamulende, chamulende, mama chamulende, chamulende, ozo chamulende na mobali ya mutu. Oh mama, na mobali ya batwe, mobali ya mutu respecte. Oh kotindira eba video ya bolumbu. Oh kwa embela inje mama mbili. Oh kwa binila ina makoro Shimboke, kobinira ina makoro che, ebitenga moto na talaka, soki natalina efase. Sonye Eloyinda koto bino basi bozo bimala mibala batu botika po babi mukolo na ye moko abi téléphone na ye moto a suivre ke masola téléphone wana ye moko atalaka soki a effacer na so bisa basi babi mala mibala batu ba plat d'autrui faut arrêter mama lobanan mobali moto respecte ko simba ina balabala wana obosali mono kwa mboka komikaka na ba français. Ah non, nasuka ba wana. Baramitwengi yako kota masolo parce que balobi bino basi obobi mala mibala bato botika yoka. Omoni mobala bato bimina yo zo simba ye na nzoto. O simbi ye na loboko neti te balobi vraiment sonye na kamwe. Na leli balobi Natacha Lotanga lobi lelo vraiment tozaki une exclusivité bino moko bomoni na chanteuse asika Panza sango ya Congo azo fouiller d'informations partout pour sepelisa bino avec Edino Image toujours express vraiment na leli siko omona oya suka na ba remerciement na batu oyo balandi yo na ebandeliti na suka ya émission na biso parce que to komi vraiment na suka émission na biso ni le roloba na bato bazo landa yo confiance ni le liba pesa yo assurance ni le liba pesa yo po ba chanteuse baze belé na kati ya terrain oyo okuta ba Jenny Bebonga baza derrière hotel et madame balobi sali ba vie esiko zali le sako ba bi ba chanteuse mikolo baze belé ba si tokotanga ba kombo na ba te poto fula ba ngote bika ndenge zala po ba biki tout la ye donc ngana otala ba misusu tenga na otala no musala nga pour avancer. Donc na avancé vraiment donc senga o balinganga o balingi musala nga o baza pe na posa ko soutenir nga donc nga yo nga Queen Tula donc vous soutenir nga moralement et puis yo sala bien tout simplement. Merci Queen Tula vraiment on attend on soit accordé biso pour la émission oh vraiment toko souhaiter biso bana panza sango ya Congo toko souhaiter vraiment tout élément parce que vraiment toko na suka émission na biso vraiment topé ce ba remerciement on attend on soit accordé biso pour la interview oh vraiment merci beaucoup quitte à moi Natacha Lotanga maman ministre na bois que le ba fleur pour le monde qui musala na vraiment Elenda et Kemba et Kuba donc j'écoute tout merci on s'est dit qu'à très bientôt. Ok. Balanza Panza sango ya Congo kande na ebisa bino na ebandeli ya émission o ezaki présentatrice na bino Natacha Lotanga na yaki lisusu ko faire découvrir bino talent ya sika donc chanteuse ya sika balobi vraiment azana marché to fungola misu na ba internet partout kala mingi te to remona na ba Trans TV azo beta vraiment nzemba masanga balobi eli biso dernier de chanson awa to ko kango kala mingi te na Trans TV total ngo kala mingi te donc avant décembre yango de to langwela parce que babi masangeza j'écoute tout po bimi sala bino banzembo ezanga ku impact yo kana te yebana te mais balobi masanga na pression à kosakana te la kata panza sango ya Congo avec Edino Image sans plus tarder quitte à moi maman ministre na sabino ke to landa vraiment panza sango ya Congo pose memela biso ma information sûre et efficace donc na sabino ke soyez toujours branchés scotchés na panza sango ya Congo on se dit à très bientôt donc on est ensemble. Nakangi sizo na bo bolingo ya gato vanda na boye panza sango ya Congo sango panza na Edino photo image MJ30 pas dans la kati boss panza sango ya Congo image panza sango donc na lobi basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité panza sango ya Congo Edino image ya Edino
bozaki ya kozela bino sango ya malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na bino masolo ya sika, site ya sika makambo tu ya sika. Eza kaka site moko bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net. Bo palanganya lisusu te, bo tracasser te, site na bino yango wana.